Voilà, vous servir, c'est mon devoir, c'est votre droit. Salutations spéciales à vous, fidèles de cette émission. En tout cas, je suis là, moi, Betty Massengou, la journaliste internationale, toujours avec maman Israël Ajoa, maman Yabana Libali, Nabasi Nabango. Voilà, salutations déjà à l'ingénieur David Obama. Nous sommes en direct sur Libanga TV YouTube. Hein. Abonnez-vous massivement sur Libanga TV, Canal Future News, notre page Facebook, ainsi que Congo Nabiso. TV officielle hein, avec Trésor Mutombo et Zengo Télévision et Maman Israël La Joie aussi, hein, La Joie TV, donc sur YouTube, voilà. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. Papa déjà, Bisika Bozali, Boebi, rendez-vous Nabiso, Tozara, émission, on a Maman Israël La Joie, Bisika o Maman Lobelaka plus, on a Kamwetali Chombo, ya papa. Donc, comment on traiter Chombo na yo? Traitement ya Chombo et ça, la makandenge nini. Bande Kubozo na Nabiso, tout le monde a rango même ceux qui ont la malaria, à quel hôpital, Munganga Komele Batonga, Komele Bakisa, ba comprimé, à PC traitement peut-être une semaine. Mais ceux qui traitent simité mon patient ou patiente à son la race munganga po qui c'est sous kiri ya malaria. Alors côté à Chombo pe maman Israël a joie à expliquer bino ndenge nini mwana mobali oyo Chombo na yo fonctionner sous malamu te to Chombo na yo na problème oza na kokoso na Chombo oza na maladie moko na kati ya Chombo na yo ndenge ne koyi kolanda traitement na yo on a benga un traitement approprié traitement oyo na ba vivifiant o maman Israël a joie à sala eza ba kisi oyo a traiter yango par révélation donc nulle part ailleurs donc ba kisi wana nzambe nda pesa révélation ndenge na ko traiter ba papa pour que ba Chombo na bango eza na ba Chombo moko vivant et en bonne santé. Voilà, maman Israël La Joie, bonjour maman. Bonjour Betty Massengou, Nangolo Nzambika. Voilà, banana bazolanda partout dans le monde, le lot tozo lobila traitement ya Chombo. Merci beaucoup. Ya liboso mokili mobimba na pesi bino mbote pe naza ko signaler bino ke nazo continuer ko linga bino makasi po soki naza na bolingo na bino te vraiment ndelelero na sina na tika nanga makambo ya ba émission ndelero na koma ko sa makambo mususu c'est parce que na linga kabino mingi yango wana bomuninga lisusu lelo na ngina expliquer bino likambo munene ndenge nini ba soignaka Chombo ndenge nini parce que Chombo ce n'est pas n'importe quoi. Bien aimé tant ozo kabiso tolo ba Chombo les ali sexe masculin ozomona hein omoni tolo ba rango toboyaka kotanga kombo nango toboyaka parce que kotanga kombo nango na n'importe quelle langue et sonaka bien te et sonaka bien te donc soki otangi kombo nango muto ko sutuka atalala ki pongia ko omona kaka do esala kaka bien te yango na tozo benga ngo Chombo to pesi yango kombo Chombo yango wana lelo yo esengeli mutu nyonso ayeba ndenge baswanyaka Chombo Betty Massengou. Oui maman Israël La Joie. Voilà maman on le dit très bien mutu nyonso ayeba ndenge baswanyaka Chombo baswanyaka ngo lolenge ni. Bon Chombo d'abord ezali partie intime de l'homme. Donc nzambe asala yango ache yango na nzoto ya mwana mobali na tina eza na musala munene yango esalaka ezali eloko moko eza na vi nango mobimba Chombo aza na vi na ye oyebi ndenge bebe azalaka na kati ya libumu ya mama na ye bébé tango aza na kati ya libumu ya mama na ye aliaka à travers maman donc à travers les cours d'eau biloko mama na ye azolia ozoka boyo pe mwana mobali Chombo na yo eliaka na nzela ya misisa o ezali na Chombo na yo nde koliesa Chombo na yo. Bon na mokili mobimba kisi ya traitement ezali kaka pardon kisi oyo ba soignaka nango Chombo ezalaka kaka ba vivifiant biloko akolia ba soignaka Chombo na nzete te ba soignaka pe Chombo na produit chimique te eza malamu te pona ba o basi ba meka bozoyo kanga bozoyeba ke Chombo ebikaka na nzete te ebikaka pe na produit chimique te. Voilà parce que ezali eloko moko eza na vie nango normale eza lokola nzoto mobimba ya mutu ndenge biso mutu tozali boye oza na miso oza na mato oza na munoko oza ndenge ye pe Chombo azalaka.
Voilà. Chombo pe azalaka bongo. Oui. Mwana na kati ya libumu ya mama na ye pe azo vivre kana ba vivifiant vivre na ba nzete te na ba produit chimique pe te. Voilà. Soki mwasi aza na mwana na kati ya libumu na aza na zemi akei hôpital balandelaka évolution ya mwana bapesaka batoli ya ndenge na ndenge. Jamais mwasi soki akei na hôpital na consultation prénatale baloba na ye ke non kobanda lelo banda kolia banzete banda komela ba produit chimique parce que pona mwana aza makasi. Jamais mwana akoma makasi na kati ya libumu mama na ye soki mama wana aza kolia malamu azobela pete. Ozomona aliaka bien aza à l'aise. Mwasi wana mwasi azemi aza à l'aise na ndaku azali aza kolia malamu azali ko éviter babiloko ya pamba lokola alcool bangi babiloko ya mabe. Donc mwasi wana azoliaka biloko ya malamu parce que mwana aza na kati ya libumu il faut alia. Bon soki ba médecin o bayebi makambo ya mwana na kati ya libumu na ye bango penza bako comprendre makambo yo facilement. Voilà. Boko comprendre nango facilement. Pourquoi? Parce que ndenge kaka mwana azaka na kati ya libumu ya mama na ye ndenge pe chombo ezaka na libumu ya na kati ya nzoto ya mutu aza nango. Chombo eliaka banzete te me chombo eliaka biloko ya kolia. Eza na biloko ya kolia oyo nzamba akela oyo chombo eliaka biloko ni eza ebele me chombo pe po elia esengeli misisa ya nzoto na yo ya chombo na yo ezala polele. Me na mokili oyo misisa nani akofongolo misisa chombo bafongolaka mutu misisa te. Misisa chombo nga na lota kisi nango na pesa ngo kombo démarrer. Bon lokwa batu ba photocopianga ba pesa ba kombo na ba kisi na bango ba kombo démarrer wana eza ya ngai te. Nga naza na démarrer oyo efongolaka misisa ya mwana mobali ekoma polele. Et tangu nazo fongolo misisa wana nazo ko pompe objection soki nazo na ko pompe objection na yesi misisa no minene. Tant misisa minene bandi ko soko manakati biloko nyonso ko banda kolia okomona ke chombo na yo ekolia yango ekozala en bonne santé. Ndenge moko na bébé wazaka na kati ya libumu ya mama na ye. Et tangu sikoyo chombo ekomi en bonne santé yokolo chombo esengelo ebake chombo basala kango pe entretien. Ndenge pe mwana zalaka soki baboti bébé il faut babanda ko entretenir ye malamu. Koliesa ye ko bongisa ye akomi na aja poto te siko libele. Donc chombo ya mobali ezaka ndenge wana et traitement na yango esalamaka na kati na libanda. Parce que ba organe nyonso ya chombo ya mwana mobali ezaka na mukongo ezaka na kati na misisa oyo ezali ko soutenir yango pote elia. Basonyaka chombo kati na libanda. Yo muto kamataka chombo zo soanyango kaka na libanda ozoboma chombo na yo. Yo pe muto soanyaka chombo otali obite na mela banzete ba kozoboma chombo. Bato ebele betima sengu bakei ko mase ba chombo na bango na ba pomade ba sorte ya ba pomade ndenge na ndenge na ba forme na yango bato nyonso basaleli biloko ndenge wana bakomolela sikoyo ba chombo na bango ekondi moyen te baby sikoyo nzokande avant obanda commencer chombo na yo pomade oyo bakomaso nango il faut pomade wana ezala pomade moko vivifiant wo eza kopesa vie. Vivifiant eza nini? Vivifiant eza eloko o eza capable la kosala vie kopesa vie esika vie ezalaki te to kozongisa vie esika vie ekufaki. Ba vivifiant. Bon sikoyo okomona mwana mobali ake kosomba pomade pole ba pomade ane bimaki nga na yebaki yango te garçon moko ayelinga pomade Nathalie nga lobi ko salela ngo te eza nango vivifiant te. Vivifiant eza eloko oyo donc eza na danger ata moko te eza na conséquence à mabete eza ndenge toliaka fufu eza na conséquence te mais tout excès nuit. Eloko nyonso ozali kolia babenga kango vivifiant. Alors nganzamba salanga grâce ya kozwa ba vivifiant kosala ngo ekoma kisi muto alandela pe cure. Donc tant nazo soigner garçon nazo soigner ye kati na libanda. Maladie na yo
ezaleza faiblesse sexuelle na kosoigno kati na libanda. Voilà. Chombo na libanda, chombo na kati. Na yebi ba vivifia onga na kopeso pona komela na kobaka. Na yebi ba vivifia ona kopeso pona kopakola. Kozoyoka ateza faiblesse sexuelle apana. Atezali éjaculation précoce. Na kosoigner mutu kati na libanda. Chombo basoigna ngo kana kati te, basoigna kango pe kaka libanda te. Ezaka bongo. Chombo za na commencer la question mususu. Voilà. Merci beaucoup maman na tika la ko tombo e pour expliquer vraiment bien pour na bato mususu. Na tika na maman expliquera ko kaka ete on na tika la ko temps après sur aussi si to continue na question mususu. Donc elo openza bande ko mibali to simba na émission lelo, chombo basoigna ngo na kati na libanda. Donc pour dire que ndeko papa ozolanda biso yo ke na romelaka ba mela ozu baka mondongo zwa soki nzete ni nangwana otanga wiswani ozoswanyika ka libanda musuzo oswanyika ka nakati pe na linga nzamba pambolo pona Saint Esprit kati na oya. Amen. Na obaki ke ngana ko lobela pe likambo bana mibalo bamelaka tangawisi eliaka ba grace. Maintenant nazoka mabagarso ebele okomona zoko melemela batangawisi. Ozomela batangawisi eliaka ba grace. Biso ta munene lekaki ndelo pona konda. Tangawisi wana ya. Na kozwango na chesi to ata na chi loko te nazomela ezobendanga ba grace. Bosiko chombo ezaka na ba grace ebele. Soki mwana mobali azomela tangawisi mingi okomona chombo ne bandiko kofiuka. Efiofuki ekomi muki etikali poso kwa nini ko ba grace sa nini ekei na ba grace ezali kolo ba loposo ezoke. Bien aimé batu bazebele na kati ya mukilo boyebi na note boyebi na no histoire a chombo mwana mobali te. Profiter tango yango okobanda koyeba malembe. Voilà. En tout cas donc ba papa bo négliger ba chombo na binote chombo baswana ngo na kati pe na libanda. Donc ndeko zo na biso numéro maman Israël la joie sali plus 243 89 94 42 825. Je reprends encore pour la meilleure audition plus 243 89 94 42 825 ou soit oyeka kana Bandal Bisengo na avenue Boma numéro 11 na commune ya Bandal arrêt Chibangu wenze ya baluba ndeza référence soko komika na wenze baluba oyibola zanga avenue Boma numéro 11 bisika ope bazosala route moko ya munene côté ya mai ya makelele route wana makadam eza na avenue Bomba basala na avenue Boma ekokende ti na ba Congo. Donc olongwe Bandal ozokeni mara moko ba ipeni wana ozoleka ba Delvo leki okeye oleki mataliki ba donc basala nzela mususu deuxième route à ba Congo ezobanda siko ana Bandal. Bon sikoyo na mupanzi nanga susu bo nzela mususu ezouta na Lemba ezo koleka kaka pa nanga awa. Nzela na soke ye koleka pa nanga awa babike nzela na ebandiko kende tikuna ba côté Kintsuka. Donc référence et ça nango vraiment wana. Donc c'est simple atayo fandara na Kinshasa te outi poto za na kin oye vacances donc ça facile pour okoma place maman Israël la joie azali okoma na centre Tonganzoto na Jésus la vie hein donc on soit vie na chombo na yo ou soit okobenga maman na numéro de téléphone ça pas affiché wana maman ko ebisa ondengo ko sala pour landa traitement ya chombo na yo. Voilà maman Israël la joie to so yo on le bien très bien que traitement ya chombo ezala bon ce qu'on a mutu oyo azwa ki traitement pour appeler ça exemple ya mutu neti azwa ki malaria to mona ngo pe ça arrive ok obeli malaria mais omeli traitement et simbito keli super munganga na chombo pe ezala pe bon mutu ay traitement simbité à bandeli sous deuxième traitement comment ça se passe bon neti bon ekoki pe ko le kabongo ba côté mususu mais awa te po yangeza kama makambo moko boye eza makambo ya Nzambe ye moko bon Nzambe asepelaka nde kolie sanga ngai soko yepa na ngai yeba koyenoka kobika parce que Nzambe de mutu atindi mutu moko ta koki koya pa na ngai soki Nzambe atindi yete ezaka boye pa na ngai ezaka bongo pa na ngai chèque ezalaka te mais siko pona ba côté mususu ndengo landelaka ba traitement pa médecin moko songolo pakala soko yoki malamu te zongela médecin wana peut-être obandela ba examen mususu neti ngai ya wandenge pa na ngai na salaka na sina mesana ko sala examen chombo no so na tali yango kaka boye na simbi
natungi yango kaka muke na comprendre ngo mbala moko do nga na yebi chombo ya mutu de A à Z papa ndengo zolanda nga boye na yebi chombo no koleka yo moko yo yebi chombo no te nga tangu nasalaka mutu examen ya chombo directement na koyeba aza mwana liboso to aza abotami après une fille ou bien abotami na katikati ya ba fille na yebaka ko aza pe fils unique na yebaka partir ya bachombo na bango ezaka bon et bachombo eza différent ba catégorie ya chombo eza différent mais période moko na soignaka ba mapasa moko bakokana makasi na bachombo na bango ekokana na bango mibale bachombo ekokana mapasa na bachombo pe kokana mais bachombo na bango ekokana le wana nga nazana le nazaka na epa na biso na batete la kuna donc c'est-à-dire que garçon mibale baye bakokana baza bamapasa papa moko mama moko donc babotami libumu moko bamapasa baza ya kokokana makasi na tikala na confusion moko na kokokanisa bango te po ozotala oyo lokola oyo otali oyo donc ozo comprendre te oyo aza nani alors bango mibale bachombo ekokana donc babikaka le même jour mais bachombo ndenge eza wana ezali différent ba catégorie ya chombo eza différent bataille pe eza différent ozoka bataille eza différent et puis bachombo ya batu ndenge eza wana mutu na mutu aza na organisme na ye mutu na mutu aza na âge na ye pe mutu na mutu aza na taille na ye donc tango naza ko examiner yo naza ko tenir compte ya nyonso wana nayebi ke yo nzoto na yo ezalaka bezaka boye traitement na yo kozala boye na dose na durée ya traitement na quantité ya bakisi oyo ekoguérir yo nga kote kuna nzambe déjà komblanga kote kuna baka Seigneur Jésus-Christ merci beaucoup parce que kote chombo donc ndenge na soignaka mwa mobali chombo vraiment ezaka mosala ya pasi te neti bachombo mibale na uti kosoigner dernièrement awa mwana 37 ans mwana 27 ans bachombo mibale wana okansango bachombo ya bapapa ya ba 80 ans 90 ans mais n'est-ce pas ça 2 jours oyo kana ezaki passe kana ezaki maladie nezaki tellement makasi koleka moninga 27 ans oya 37 ans azaki mwa bien oya 27 ans apesaki mbongo na ye cash apesi mbongo cash abiki liboso ya mutu apesaki nano avance ngana mona neti nzambe asepela nika koliesa ngai mpona ngai vraiment namona ke nzambe eza façon moko boye nzambe asepela koliesa ngai so atali mutu azobela ale yo kende pa Israel ajo nabikisa yo ntango ozoya mbongo na yo ka soki analie mbongo ma obiki sikoyo ntango sikoyo nani garçon mosusu wana aye kosilisa mbongo na ye ye pe abiki donc naza na expérience makasi na nzambe akela mbongo na pouvoir moko nzambe aza na possibilité aza na bafaçon nyonso kosalela mutu ndenge asepe kosalela ye ntango nzambe atali amoni ke bana mibali soki atiki bango bongo bakobanda okende kokota na bandako ya banganga yango wana nzambe akelaka nga akelinga na don ya guérison vraiment mosala nga naza nango nzambe akopesa ngo na ndumba te akopesa ngo na ndumba te eza mosala moko sacré parce que bachombo bana mibali ezaka sacré donc eza mosala oyo nzambe ye moko alataka nga nzoto mobimba bande obongisa nzoto ya mutu en tout cas bien aimé dans le Seigneur oyo eza mosala bakoko pesa ngo ndumba te bakoko pesa ngo pe mutu momeli masanga te ozoke po momeli masanga tango akoza mbongo ya opesi mbongo ya traitement alazi mbongo wana azokende komela yango masanga me nga soki opesi nga mbongo wana ya traitement nalongolaka ndambo mbongo mpo na nzambe mpo navandaka na église natongelaka nzambe ndambo mbongo mosusu nale c'est ça eza vraiment eloko moko très important o mama Israël ajo alobi mosala oyo nzambe akokopesa ngo na n'importe qui te ifo apesa ngo kaka na mosali na ye mama Israël ajoa mpo asalelaka nzambe azosunga misala nzambe vraiment e avancé et puis asunga bino papa vous en avez problème na bachombo na bino papa n'hésitez pas moi je vous rassure encore que ba oba kendaka bikenda kenda ba kuta na vraiment na solution te mais ba oba yaka na centre Jésus la vie na centre tonganzoto et pas maman Israël a joie na église awa Jésus la vie bazora solution na bachombo na bango quel que soit quand wa tes ndenge nini bazola bango kaka vraiment solution parce que maman Israël a joie azo pesa au traitement azo bondela lisusu pona yo donc maman Israël la joie on le bien comment que ça vraiment très important ngana ina yeba nanu bachombo ya papa pour lui eza na ba catégorie ya bachombo eza na ba maladie mutu nyonso te azandenge moko ba misisa nyonso ekokala te mais quand un peu ko différencier biso ba misisa ya makasi zandenge nini ya pete zandenge nini
lokola bandeko bazolanda biso peut-être que bakoki se retrouver na bakaba. Bon na kati ya banzoto ndenge nzambe akela biso bato ntango oza na kati ya libuma mama ya bino ozaka makila wana ebandi koforme parti moko na moko ya nzoto na yo esa misisa wana nde toyaka kobota mobotami deja na misisa na yo esalamaki na nzoto. Alors na kati ya misisano ya nzoto wana nde esika makila mai na oxygène, donc mai makila na mopepe ezokota na kati ya misisa wana ezotambola po te epesa yo vie po ovivre. Bon ntango tokolaka tokomi na ba 45 ans nde bamisisa na biso ekomaka kosala nini kolemba. Kolemba ntango ebandi kolemba okomona mpe nzoto mpe tellement circulation sanguine ekomi différent okomona mpe konuna ebandi. Tant konuna ebandi okomona ke matama elembi loposo nzoto ezolemba parce que misisa ekondi na kati ya nzoto. Me nzambe asalanga ngolu ya kofungola misisa ya mutu ya kosokola yango na kati efungwama po circulation sanguine eza makasi po ntango tokolaka bamaladi ekomaka ebele. Bon misisa nakokozwa exemple ya misisa ya mutu ya diabete. Misisa ya mutu ya diabete pancréas na eza ko fonctionner malamu te, motema na ezotinda makila wana eza déjà na sucre na kati. Tango makila ezotambola na kati ya nzoto na sucre na kati ebandi kotika ba rayon omona ba rayon na soki ekomi ebele musise etondi musise ekomi bouché ekomi bouché, circulation sanguine na eza so malamu te, chombo nezolia lisusu te po misisa na kati ya chombo ezaka mike ezo dépendre na misisa likolo. Alors okomona kuna déjà ekomi déjà bloqué mutu wana chombo lokola eza kolia lisusu le chombo enunaka te sali ne enuni. Bon eza tozo exemple organise mutu ya tension mutu azaka na tension tozo non exemple ya hypertendu ye azana mungu ebele na kati ya nzoto na ye na kati ya mai ya nzoto na ye ti na kati ya misisa esalaka mpe ba rayon ndenge moko na mutu ya diabete etondaka elembaka eza na bakiso bapesaka bango bamela po na tension. C'est pas mauvais na pécussion en gote mais elembisaka misisa. Mais yo sikoyo lokolo mela kisi ya diabete et ya tension il faut benganga faut lukanga. Zana peso numéro 00243 89 94 42 825 na bandeli 00243 89 94 42 825. Naza ko rappeler bana ya France. Bana France, Lambert de Paris azo fonctionner très bien. Ozo mona penza ke na komi ko kende ko tikaka biloko bana France na Lambert de Paris. Pourquoi? Parce que yeso ko pesi biloko neti lundi mercredi ko lo biloko azui. Voilà. Donc n'espère qu'il y a jour moko azui biloko na yo. Donc après 2 jours. Donc on pesi lundi mercredi mutu no azui biloko na yo. Bino bana France boza poser donc to baka boza ka parti moko déjà à Kinshasa po biloko na bino zo mena nzela te. Bana Allemagne na kozola bino bapesi nga déjà information ya agence moko pe eza pe lokola la eza ndenge moko na Lambert de Paris bapesa kinga pe adresse moko ya na Gombe kuna agence moko eza kuna eza ya bana ya Bruxelles donc Belgique donc me bamboka nyonso etikali. Tango nazo tindelo biloko komitungisa te okoki kozwa biloko ata après 4 jours après 5 jours voire même une semaine ya komitungisa te. Na bino batu ya États-Unis na Canada bino bo supportera 14 jours parce que bino bozwa biloko wapi na MS liboso bobande kotungisa nga tiela biso na DHL. Bon MS na DHL nga na préféra na tia na MS parce que MS eza nango moins cher. Et puis ozozo biloko na yo na 14e jour. Bon na poste maman. Kasi MS ezali service moko ya express na kati ya poste. Donc ezaka bongo. Kuna nde sikoyo bato ya bamboka musika, bato ba Russie, bato ya ba Israël. Donc bato nyonso bazalaka musika mingi na poto. Bango biloko na bango ekenda na nini. Voilà, merci maman pour la précision. Alors on découvre on a dit ça parce que tu comme une soupe émission vraiment
partout aux alliés, même na fin fond ya mboka, kisi ya maman Israël la joie et komaka. Donc partout aux alliés, benga car na plus 243 89 94 42 825. Soko bengi maman Israël la joie à côté de la yo, ba kisi na ye. Oyo to benga kango ba vivifiant ezaka na mona inconvénient mon côté, le contraire est ko soigner chombo na yo papa. Hein, chombo na yo vraiment ezala en bonne santé. Ezala même ozana Kinshasa, ozana ba province na biso qui se komaka. Ezala libanda mboka. Donc partout ba qui se maman Israël la joie et komaka. Donc yo soko bengi mama ko examiner na téléphone pour na ndeko za musika. Akoyebisa yo chombo na yo ezo senga traitement autant de jours. Oyo pe ko bando bota machombo ekola te. OK. Yo pe mutu chombo banda ekola. Oui oui. Okay. Batu musuba kanisa kanzamba keli obongo. Nzamba kika kende ogelo na machombo muke mukuse bongo. Vraiment. Bosaka na nzambe te. Vraiment. Nzamba yebi ke waza mwana mobali. Soko bota mina machombo muke mukuse baswanya kangu. Voilà. Vraiment. Nzamba salinga boye. Soko moni bongo yeba kezaka maladi. Komo nango ezaka bia bia. Bo soki okoli omoni chombo ezokola te. Obande kokola chombo ezokola oye kokoma na âge moko croissance a chombo s'arrêter les maladies wana eza bia bia. Alors oyo nyonso chombo ekola te na oyo chombo ekondaki bino pe boya kokolisa chombo wana. Voilà. Merci beaucoup maman Israël la joie. Donc eza na ba prix moko vraiment abordable pour na bande ko nyonso oyo bolingi chombo na bino ezwa vraiment ekola ezwa traitement moko approprié. Maman Israël la joie eza vraiment disponible ninga la ba anytime soko bengi aza free boko zoyer. Donc nous sommes à la fin. Merci beaucoup à l'ingénieur Dave Moubama, Libanga TV, vous s'abonner na YouTube et puis Canal Futur News, page Facebook Nabiso, vous s'abonner puis na Congo Nabiso avec Trésor Mutombo et na Zengo Télévision, na YouTube hein, et puis na Israël la joie, il y a maman Israël la joie. Tu vas s'abonner à la joie TV. La joie TV. Israël la joie donc fonctionnateur. OK, na la joie TV. La joie TV, chaîne ya maman Israël la joie. Vous s'abonner na ngo ba émission na biso et les kaka na ba chaîne wana. Donc merci beaucoup de gens na bande ko nyonso bolandi émission. Je pense papa oyo landi ozana ka oyo to lobeli chombo na yo ezosenga olandela ngo traitement moko approprié na ba vivifiant avec maman Israël la joie. Merci beaucoup, on se retrouve déjà à la prochaine et d'ici là portez-vous bien et surtout prenez bien soin de vous hein, car toute vie est une vie. Merci beaucoup, au revoir, ciao.